Des bandes à London TV avec des Bruno original. Donc bo sunganga penza mwana zo suvita ninga zo kwanza. Boyo kama. Des bandes à London TV. Kombongo biso pe tozana ngote oke bako yambela biso nani po batala mwana baye banini bako sala. Des bandes à London TV. Ba banda ba examen soki ba moni ke ka ya ko faciliter pona bale ka déjà na opération et ko ripe ko sunga biso pe na ka mota o na mbongo wana papa. Des bandes à London TV. Na sala eloko te. Na lukakaka na tambola kosenga lisungi. Des bandes à London TV. Bazalaki mibale leki na ya auto tika biso leki na auto kufa to banda tambola na ye na leki na. Des bandes à London TV. Bo tika nga na souffrir bo sunga ngai bo sunga nga bo tika nga te bo sunga mwano. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Mbote na balandino sur Demel TV, mbote na bateau tout a pris confiance et fidélité. Ya kolanda biso partout dans le monde. Et là je vois ba oyanga ba vrai yangai maître Dickens le tadila nzambe ya morote. Na peso mbote ko tozali na Londres et pourquoi pas à Elvis Tassinda ya maman Claudia papa Mapassa, sans oublier mon beau-frère Joël Ngangu ya Ridingangu et petit nanga merveille maluma bamboto kotozali voilà exercice faut toujours avec ça ressemble nous sala karane wolingaka le yambi artiste musicien te le yambi artiste comédien te le yambi acteur politique te lelo yambi bino nazala maman moko ayina mwana ye oaza maladie ou bazo le cas vraiment la maman moko atroce raison pour laquelle abenga pona recevoir ye pona bino bato bolanda biso partout dans le monde ceux qui montent aux motema mawa ameka kosunga mwana na biso o tozala mama bona mkwalo mwana nani mwana komona une chance et bozo mona ebo découvrir pour bientôt merveille font la caméra bande ka partout dans le monde ba mona chance mwana na bien mkwalo puis na mama na bango voilà tozala mama Eliane wazana mwana chance aza vraiment la maladie ou ya singa lisungi na batunyo sama partout dans le monde ou ya rotala une vidéo yo ameka un peu kosala quelque chose surtout bino bato boza mutima na très sensible botala moi na chance moi na biso et na maladie azana ngo maman Eliane bonjour tomoni mwana na malade to éviter bato bazo anda so ba éviter ça maladie za maladie nini o mwana zobela Timère. Et ça déjà combien d'années dans ta mwana? 6 ans. 6 ans. Moi n'a âge ni. Elle a 6 ans. Donc tu veux dire tout le baquet moi na bota mana maladie yango. Abota mana. C'est quoi maman Timère yango tango ke bota moi lokola moi nyonso na ba médecin ba bota que ba constater que moi na Timère. Ti na quartier de munganga kaya quartier de ebisenga ki malade babenga ngo Timère. Et ça la qui mikusa donc il dérangera ma cas c'est ça qui pena qui metanenge et zoki le to yango ba pota donc ils ont ça qui mi ala la raté a kwandara ka hernios. Donc tant abotama qui bien normalement ou tant azo botama mort na maladie. Abotama ki nango ezalaki tache noire ndeko kwa lembo la kalito ezalaki noir ya kovimba siko nenga zokola ali maladie pe ezokola. OK. Ma chance il fallait oublier ça venir longue pour na bat bamona ngana poussa nanga si toujours solo là yo le barano so en kokota très bien bat bazolanda yo tant abotama ki na tache monki ya noir abotama ki na tache noire siko nenga zokola ali maladie ana bandi kovimba zokwa nenga zokwanja zokola yon pe ezovimba en tout cas dérangera makasi maladie ezeng saka kimia kokwanja donc moi nazaka na kimia te moi na tazo saka na ta lali fa banda kokwanja kwanja tala ndenge lito yango ezoki donc moi nazaka na kimia te penza. Est-ce que depuis moi a vu déjà maladie oyo est-ce que moi intervention ya batu ya kosunga bino pour na baswene déjà mutu moko ya ko assister bino mutu moko ta sunga biso à part quand ndeko Eliezer amemaka biso alingaka maso na campus mais batu na ye nde ba déclarer ba bité ba ka o esengaka mbongo ebele ndeko Eliezer akatanaki azaki ne suna mbongo te
oyo akokende kopesa na campus mpo basala mwana opération mais asungaka biso kaka na mwa ndambu ya oyo esunga ye kaka na mwa kolia mwa banini mais oke mbongo ya opération apesa ti. Par rapport ya ndenge esalaka eza mpe na badouleur esalaka ye ayokaka ndenge nini na tumeur yango esalaka ndenge nini soki akwanja koma kodeklare pasi ndenge akwanja soki akoma odeklare ezosala pasi mama pasi boluka mwa bakisa kalma topesaki kaka bakisa bakalma mpo pasi wana edimi donc mwana azosouffrir makasi bosunga ngai tokoma na niveau na mama est ce que atangaka chance atangaka azotanga te akotanga ndenge nini moya tanga eza te mpo maladi oyo so ozotambola ne kutu baninga baage na ye bazoseka bazotumbola esiko na ekole akotanga ndenge nini moya tanga mwana akotanga bien te mpo banda kotumbole akozala na kimia te. lancer message na yo na bato baotala partout dans le monde na mokimba motema mawa soko sunga mwana oyo yo loba liloba moko mpo bato bazolanda yo mpo basunga mwana. Nasengi na bino bakonza mboka bosunga ngai papa Félix bosunga ngai botala mwana ume na maladi o solution ezwamaka te tozotala bino tolandaka bino na bachaîne bato bino bosungaka bosunga pe mwana oyo en tout cas bosunga ye bosunga nga po mwana zonyokama maladi eumeli 6 ans donc mwana zosouffrir mwana moya tanga eza te bosunga mwana yango kana za. Voilà, et je suis sûr que Bato Bazara est très sensible. Beaucoup de messages à maman. Maman, na chance on a recevoir dans mon coin. Souci na ezali, assez une grande chose te. Assez une date, assez une mutukate. Souci na ezali, batamte mamawa, ba mec un peu kosunga moi, on va intervenir pour na opération moi na, pour moi na à survivre normalement. Est-ce que na bato yo tamboli o tamboli pas na bango? Est-ce que déjà pour 8 ans, il n'y a pas de choses qui sont na bokoko pour na ba mec un peu ko traiter moi. Mbongo ya kokena bata bokoko ezati. Bat bande ko tinda me makoki inde ezati. Makoki ezati o ke bako mema na bata bokoko basalisa mbongo ezati. C'est que tu kolo babo jusqu'à maintenant ata médecin pe no bomona ata médecin te. Ba médecin to kenda na biso na hôpital to kenda campus wana to kenda mais faut kozaka na mbongo bango ba esa biso va koyamba faut bozane loko poko ya maboko pamba boye bien te faut kozala na mbongo sko mbongo biso pe tozala ngote oke bako yambela biso nani po batala mwana baye banini bako sala mbongo ezati basenga bino combien non et pas médecin basenga bino combien pour ba consulter mwana pour ba banda ta première soin basenga combien mbongo papa yende kuna mtakanga ponga makambo leki mina. Papa y a un peu quoi intervenir à moi qui te ba montant ba senga combien papa y a quoi intervenir il n'est papa à moi na papa Olivier ba senga montant combien pour la première soin à moi bon ba senga biso $3,000 pour na $3,000 wana nde bako landela pourquoi ba bicha likambo oyo ko tungisa mwana kati ya nzoto. Bon, juste papa benda pe kiti no fanda tout sur la pena longo, soit kiti fanda au kota pena katava. Soit kiti papa plus ça kiti tchava. Soit kiti non. Te papa Olivier soit kiti fanda. Voilà toujours continuer au azam pandi papa mwana. Il pas poussani à la bi ba senga $3,000. Et $3,000 waneza ba examen opération bala moko to $3,000 eza pour na ba banda nan ko simba mwana. $3,000 na ezalai pona fo ba banda ba examen soki ba moni ke ka ya capacité pona ba le kadisha na opération e ko kipe ko sunga biso pe na ka mota wana mbongo wana papa. OK. Message nyo ko lancer na bato ba otala biso na mokili mobimba par rapport ya situation moi na zanango. Bon situation message na atindela baonga ka ba meka ko soutenir biso po parce que tozana bande côté tozaka ka ngai na mwasi. Donc makoki eza nango te donc tozolela ka pa bakonzi ya mboka bameka kosunga biso pona likambo po biso moko tozala makoki te tozala mingi ya oloba te tozolela ka pa bakonzi ya mboka kaka. Voilà, merci beaucoup tozongi la maman adresse na yo place ni bato ba kozwa yo tamusu bato bazolanda biso na ba commune ya ville de Kinshasa adresse nous za wapi to fani na Kisensu na Rifla wenza Rifla na Rifla pembe na hôpital ya Imika. Référence nde yangwana mais adresse na mon numéro nde na éviter to tirera numéro de téléphone
bozwa biso. Parce que maman ndenge mona zobela boye yo salara sikoyo nini osalaka nini mpo olesa mpe mwana mpo ata mwa bakisi olobisa oyoki malaise opesa ye osalaka nini? Nasala eloko te nalukaka kaka natambolaka kosengaka lisungi mpo nazwa mwa mwaye ya kosunga ye nazwa mwa mbongo ya kosombela mo bakisi oyo amelaka ya bakalima mpo emeka azwa kimia yango nakado natekaka te nafanda kaka boye bazalaki mibale leki na ye auti otika biso leki na auti okufa to banda otambolaka na ye na leki na ye leki na auti okufa aza na 4 ans akosi déjà 3 semaines lobi le 26 azokokisa 1 mois na mabele donc natekaka na nga te nafanda na nga kaka auti okufa déjà leki na ye donc oyo otikali na ye na maboko chance bata motema mawa mama auti okufa déjà leki na ye chance akoki mpe aussi kosivivre encore malgré bamalade aza nango akozonga mpe ya bonne santé soki bino bata motema malamu bosungi ye. Alors mama lelo mwana aza na maladi oyo est-ce que na quartier koto fandaka bato balobaka nini à propos mpe ya maladi mwana aza nango? kochola bacholaka oyo bapesaka mpe conseil bokende koluka bakonza mboka bokende kolela boleka na molière boleka na lingala facile nyonso na bamolière toleka bareponda biso te tokenda babedashu tokenda da biso te abedashu tokutana te tokutanaka na bato na ye oyo basalaka wana epai na ye okokende bakoma obengana yo aza te oyo boye aza te kende ti lelo tofandi kaka boye solution eza nango te yango tofanda na biso kaka tozelaka volonté ya nzambe ye moko akokende kosimbaka mitema ya bato yango bakoluka biso kaka donc totikatika bamamero banini me ti lelo ata motu moko te areponda biso. Voilà, et commentaire au travers mes athées, bino moko bozomona partout dans le monde. Mais la moni maladie c'est comme si et comme déjà kozipeli sous mon corps. Comme da kozipeli sous mon corps. Déjà li sous mon corps ana ko la mona kango kutu bien te. Même passé na lito ya yo kaka pe bien te. Lito yo kaka sou. Ai wana yo kaka te, ayo kaka lito moko li sous mon corps pe déjà ezade ya kozipama. Donc ya à travers kaka li sous mon corps. OK. Maladie est très grave. Batamtema pour intervenir le plus vite que possible pour affecter des milices. Oui, c'est normalement. Pena ba mikolo kutozo mona bazo sala opération bazo sunga bango. Siko ya mwana mukebu ayebi ne kutu lisumu moko te. Botika ngala souffri bo sunga ngai bo sunga nga botika ngate bo sunga mwano. Mwano soka komi bien. Nzambe akofuta bino po aza angelo nzambe ayebi lisumu moko te ayebi na mokilo bosunga ye akoma mutu lobi soka komi mutu akosunga biso pe maboti boye apenalize biso moye bosala ta likambo eza te moye okende boye eza te po ozotalaka mwana okotika na quartier kochola famille kochola okotike pa bandeko boye okoketike pa bandeko bakoma yoka na soni patikala na ya komo bombo mwana ndaku donc bosunga nga penza mwana zosufi ta ndenge azokwanza boyoka mawa. Ils a pas spécialement battu besoin d'habitude dans le monde. Bon, t'as ni moi zo quand vraiment. Aïe. Voilà. N'habitez c'est dans le bani. Image à moi je le ban place à moi le banangai. Na komi na suka. Na na poussa maman ka lancer message bino boyoka. Maman le bali le banon ya suka par rapport à traiter mon quoi lelo. Que au lobana bateau tout barolanda on a mokili mobimba si c'est possible et totika numéro na bino tokotia on a si wana bat barobenga bino bateau ya mawa basunga yo bateau baza mokila poto po bakosunga yo c'est là ka moi message mora moki po bayoka ata mawa la sengi na bino bosunga ngai bateau baza na bamboka musika na poto bosunga nga bomona mwana si bino mo bozomona ndenge mwana zokwanza eza kuti ya kokosa eza te bino mo bozomona ka ndenge mwana zokwanza déjà do bosunga ngai numéro eza tokopesa numéro bobenga biso bosunga biso po mwana pe azwa kimia. Voilà, merci beaucoup papa ko bakisa nini poto ko mokoma la suka
Bon, ya meya obakisa mingi zate na senka nzambe apambula bango afungola mitema na bango bameka koyokela biso mawa pona mwana. Do nzambe apambula bango asimba mitema na bango kaka na semaine o tozwa mwa solution ya mingi ya koloba eza nango te papa. Voilà, batutu bokolanda na mokili mobimba batutu obomesana kotala biso baleza na kana bino. Commentaire otia fomeza te. Ngana komi na suka na douleur na zanango. Rendez-vous Isaka à Tokutana, à la prochaine. Merci. Bye.